Oye! Kimbangisme oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Kamba oye! Tata Simo Kimbangu Kyangani oye! Tata Simo Kimbangu Kyangani oye! Tata Simo Kimbangu Kyangani oye! Bas surveillant oye! Bas surveillant oye! Bas surveillant oye! Bonne année! Namoni ba musu ba sepelite. Bonne année! Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Na kombo ya tata mokonzi ya bule, mokonzi ya lingomba, o tozali ko represente awa, totondi bino botondi, na likanisi o bozwi, ya kotala tata mokonzi ya bule. Ezali acte de remerciement. Mwana nyonso na ndako soki basali likambo kitoko apesaka merci na tata na ye. Mais soki mwana apesaka merci te, mwana wana azali ingrat. Et l'ingratitude ne paye pas. Mais la reconnaissance est une fleur rare. Na kati ya mokili s'il y a des guerres, parce que les gens ne sont pas reconnaissants des bienfaits. Bali ko reconnaître batute. Soki biso toye awa, toyebi ke soki tosilisi en beauté l'année 2020, grâce à tata mokonzi ya bule, tata mokonzi ya lingomba, tata molimo mosantu. Boye te, hein? Mikakatano ezalaki ebele. Mipepe ezalaki ebele. Ba coronavirus, kasi tata mokonzi ya bule abateli biso. Yango nde tokopesa ye merci pona mokolo malelo. Biloko nyonso obo bongisi pona tata mokonzi ya bule, toyambi yango ndenge ya lobaka, dia kwa mbote nkofi zoli. Kimbangiso ye! Tokoti na 2021, ezali mobuto zalaki kozela. Bino bozali ba surveillant, mosala na bino ebandaki na 1921. Boyete, Bobandi Lobi? Banda 1921, vous avez accompagné Papa Simon Kimbangu. Vous accompagné na niveau Papa Diangenda Kuntima. Vous accompagné na niveau Papa Simon Kimbangu Kiangani. Boyete, hein? Bokozonga Sima? Pied gauche. Pied gauche. Pied gauche. Yangoana, l'église, vous êtes très reconnaissant na musalobo salaka. Ezali année totale bilan, il y a 100 ans. Pendant 1921, étape Nyon Solingomba à partir de Liki, quelle était la contribution ya ba surveillant. Et Zalana Bansinsani, to yebike. Et avant même, j'étais qui dirigeant, mais bas surveillant de bazalaki makasi nansinsa ni bandakala. Nabukosi? O basombaka mituka liboso banani? Bas surveillant oye. Ngana landa kabino depuis 1960. Depuis 1960, na landaka évolution, il y a bas surveillant. Nathalie Matadimayo, Nathalie le 6 avril 1961, lors de la pose de la première pierre Nankamba, Pasi Zalaki, Bato Mabe Bayaki, kasi ba surveillant,
bien que formation ezalaki lokola ya lelo te, mais ils ont tenu les coups. Pied gauche. Yango wana na komba tata mokonzi ya bule topesi bino ba félicitation ebele bozonga nsima te. Na 1921 lingomba esengaki ke saluka nzambi makesa kisosanga. Donc batu ya molende saluka nzambi nini basosanga? Makesa bilombe. Depuis 1960 21 pardon, basengaki ke bilombe. Soko monike ozamuto ya mai lomelango de ange principal tika. Papa lobaki ndenge wana te hein. Soko moniko kokate sala nini? Zwa kaka nzela bendana na yo kaka. Donc mosala oyo. Sikoyo lelo bazoluluka banani. Pona kosisa mosala ngo nini zusu? Bilombe kaka. Nde basengi biso tozala très vigilant. Bible lobby, les premiers jours, Dieu créa le ciel et la terre. La terre, c'est le symbole de la patience. Et le ciel, c'est le symbole de la tolérance. Donc, papa surveillant, vous êtes très patient. Papa général, la lobby. Donc, il faut avoir quoi? La patience. Et avoir quoi? La tolérance. Likolo bafinga kaye. Lelo tongo tangu mbule noki to sepelaki. Mais likolo salaki nini? Atato fingi ye alanda kaka ordre ya mokonzi. Si papa lubike braque nokisa mbula konokisa. Donc la terre c'est le symbole de la patience. Toza na patience makasi na mosala otozwi pe tozala na tolérance makasi. Po makambo eza ebele. Tolanda kaka oyo tata molimo mosantu akotinda biso. Tolobaka nini na yokike toko défendre ye tina su na suka. Kasi batu musu bakata na kananzela bazali awa. Bazali pied gauche. Yango wana tozana maloba mingi te. Ndenge boye awa tosepeli. Likambo moko tango papa molimo santu azalaki na nzota papa diangenda. Alobaki boye. Nasepelaka mingi soki bolati uniforme, tango bolati uniforme na bosana kama sumo na bino. Pied gauche. Lelo oyo, il faut toloba vérité parce que tolobi vérité te kosala passe. Ba fête nyonso minene ila kisaka lokumu ya mokonzi. Badani bapesa honneur. Bopesa honneur na civil. Lelo bolandi lokola ba ange principal balula ka mokili. Bazongi saka bango na wapi? Na mokili hein? Boko siko bako zonga wapi? Ah papa yo kaka tenda bise siko lingi. Bapesa ka lokumu parce que lelo soki image zoke na mokili. Eloko ni elagiseke ba surveiller bazo sala fête. Parce que ve de nouvelles eza lokumu topesa na mokonzi. So tozomo na ba civil bazo sala sikopi bokoti na désordre na ba civil. Na ba vese eza ko kangama te tout ça parce que bino bokoti na ba civil. Mokolo mususu kopesa lokumu ya mokonzi. Ba groupe nyonso ba pesa ka nouvelle ve de nouvelles eza na l'état bazalaka toujours na uniforme na bango. Oyo lakisaka ke tel groupe ye kopesa lokumu na mokonzi. Lelo bopesi lokumu na civil. Wana malamu? Hein? To corriger les kambo wana. Prochainement to corriger yango. Parce que siko boye kopesa lokumu te. Soki papa bimi aboko pesa lokumu mutu azana bere kutawazate. Ti papa linga soki abimaki aboko pesa honneur ndengeni. Na civil bozali. Biso bambote futo yebisa bino boza bana na biso. Yango wana bosala isusu likambo wana te. Na banzike likambo bosali eza kitoko. Toza isu na likambo mosusu te. Topekisaki ba velour pe ebimi parce que pourtant to bozo kango libanda kuna. Nde yango wana tokangaka bakazaka na biso.
pied gauche nakoyebisa bino likambo oyo oyebi ke verse baimite yango na oiseau bandeke ezala basoso nde toimita verse na bango me bango lokola baza na maboko kokanga bouton te yango monaka baverse na bango esukaka ndenge nzambe asala bango libumu nyonso liba me biso bato toza na maboko ya kokanga bouton yango wana bato biso esukaka ti libumu tobombaka libumu mpo na respect botala na télévision okomona te meme na ambassadeur po akota epa ya président ya république eloko liboso atalaka babuto na esuki eza kokangama omonaka bie bomonaka te donc soki to ozoya na ndako ya nzambe esika tata nzambe aleki azali avec des boutons veste ouverte elakisi ke ozali etine impolite bomona déjà papa akoti na ndako ya nzambe na veste ya kofongama eputa ye mokonzi ye akokofongola na ordre ye akokofongola babuto na ye me biso inférieur afongola buto devant le chef te nde wana eza éducation soki tolandaka papa parce que bino nde bozolakisa or mibeko nyonso ekitaka na lingomba exécution ezalaka na basurveillant yango wana éducation na biso na éthique et morale kimbangisi tokangaka babuton esika mokonzi azali soki tokoti na kati ya ndako ya nzambe différence nde yango wana elakisaka oyo bana tata Simon Kimbangu kiangana bateyaka bango donc bazolobaka boko dirige mokili oyo siko biso imite mokili pied gauche biso tolanda mokili mokili elanda nani yango wana tolakisa ndakisa ya kitoko. Alors, une fois pour toutes, bonne fête, année à 2021, ezala ya kitoko, ezala ya mapamboli, tosala misala. Pied gauche, tosala nini? Po a partir ya misala, tata nzambe akokanisela biso. Tata nzambe akokanisela nzela misala, tozala bolingo akosolo biso ba surveillant. Pe tolanda mibeko po mibeko biso tozokanga kango biso toza na porte moto aye mandefu kata mandefu bajili tezalaka wana na porte boye te me biso moko defa basirve na bandefu toza nango wana mala yango nde papa diange nalobaki mingi na basurveillant batexte ezali ebele alobi basurveillant nguya nzambe komonana makambo ekoya molime kokota na biso basurveillant mais soki ekoti na ekuti yo na salite okokoka te na bitumba tozokozela toyebi yango ki bitumba ezozela biso toyebi yango vo tobongama soki obongami te yo moto aliboso kokima basivile bazwi place na yo. En tout cas, papa, président général, to sepeli likambo bokanisi pata mokonzi abule na reconnaissance que tata na biso abateli biso pendant toute l'année tokende kopesa ye quand même cadeau tokono milakisi pa tata nzambe que to reconnaître bitumba nyonso ya bundeli biso po ete tokota na 2021 mbula oyo ezali il y a évaluation. Il y a évangile à Tata Simon Kimbangu depuis 1921. Évangile ango epesi mbuma nini na mokili. Poli kama mutu mwindo kene nango mosika te. Bamindele bakanisi bayibaki kaka ekosimba nango te. Quand on a donné l'ordre que ba examiner nzo papa Simon Kimbangu parce que bayibaki ke eloko ezate. Bamindele basaki recherche bakene ko tala simete bazako mona eloko te. Or que papa si azwa nzoto na kene kolbomba ngo na nkamba me tango bapesi ordre bake kuna bamoni nzoto yango oyo babindele balelaki yango wana bino bozonga nsima te soda zongaka nsima te ata basivile bakimi kasi basoda bango bapesa nga nakendaki kopesa cour na baki général alobi na basurveille na ba militaire
apesaki basilogan ebele me ya suka lobi mpona nini bolataka teni. Yoka réponse na bango. Tolataka teni elakisi tokufa kala tozelaka kopola. Pied gauche. Na silisi na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo. Amen. Merci. Tolandi matei ya réconfort. Oyo bambuta bapesi na biso. Commentaire ezate. Biso nyoso tolande. Totonda pe toyamba yango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda Kuntima. Banzambe misatu bosangani na kati na nzambe moko, papa Simo Kimbangu kianga ni nzambe Molimo Santo. Topesi merci mingi na occasion yo fongoleli biso bana na yo ba surveillant oyo baye ko représenter ba surveillant ya mokili mobimba. Lelo ndenge basenga ki epai na yo papa baye pona kopesa yo meilleur ve ko souhaiter yo mbola malamu. Ezali elembo ya bolingo. Tondimi papa yete tamboli na biso ezali malamu te liboso na yo, limbisa biso ba surveillant nyonso ya mokili mobimba. Tosengi ete mbula ya 2020 tonyo kwa mingi bapasi ya ndenge na ndenge yeli biso papa, soki yo batelaka biso te tolingaki tokoka te. 2021 ezali mbula ya bilaka oyo ezali na makambo mingi ya kitoko lakaki biso. Pambola bana na yo nyonso kobanda baye bazali awa na basurveillant nyonso bazali bipai na bipai. Fongolela bango banzela makambo nyonso toza na yango posa papa oyebi. Oyo bazali na misala te bazwa misala. Oyo bazali ya kobala te babala. Oyo bazali kobota te babota. Longola ba maladi pe mikakatano ya ndenge na ndenge na kati na biso. Mbola oyo ezala ya mapamboli, ezala ya kitoko ya makambo nyonso ya malamu. Kanga banzela nyonso ya mabe. Bongisela biso kobanda ngonga oyo kino kuna toza kokende libela na libela ezala kaka malamu. Toti elika ete oyo tosengi papa okosalela biso yango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Tokende malamu. Bon, ben écoutez, c'est la tradition. C'est la tradition. Les surveillants, d'abord d'une manière générale, tout Kimbanguiste sait qu'au début de l'année, on présente et on fait un échange de vœux avec le chef spirituel. Voilà pourquoi de la coutume et de la tradition, nous les surveillants, chaque début de l'année, nous présentons les vœux au chef spirituel. Le reste des activités, nous tendons tous vers le 2 avril 2021. Et le 6 avril 2021, l'année du centenaire, nous exhortons et nous demandons à tous les surveillants d'être mobilisés, de se mobiliser, de se sensibiliser pour ce grand rendez-vous du centenaire. Non seulement cela, mais d'abord notre festivité du 2, 3, 4 avril 2021. Nous demandons à ce que les surveillants puissent travailler d'une manière très ardente pour que nous puissions réussir le coup et réussir le cap que le chef spirituel nous a demandé concernant le Tintani, le défilé des cadeaux et toute autre activité. Merci beaucoup. Ndenge tolobi yango ezali momesano. Na Kimbangiste nyonso to na ebandeli ya mbula bakenda ko souhaiter pe ko présenter ba vœux et pe tata mokonzi boli. Nde biso pe ba surveillant ezali likambo ya sikate ezali momesano na biso chaque début à année te présentera ba vœux et pe tata mokonzi boli. Yango to sensibiliser ki ba surveillant po te mokolo malelo to présenter ba vœux na biso et pe tata mokonzi boli. Na ndenge abateli biso ane mobimba malgré mikakatano makamandenge na ndenge meya abateli biso ezali acte ya reconnaissance au biso ba surveillant nous allons marquer envers tata mokonzi ya boli. Programme oetikali netolobi était surtout le 2, le 3, le 4 avril 2021 où ezali ba préparatif nde tozokota na centenaire de sengete ba surveillant bazala très mobilisé, très sensibilisé pour être tintani ou ekosalema le 2 avril ezala vraiment à la hauteur. Ba cadeau ainsi de suite. Ndenge pe tozali na momesano chaque lundi ezali tintani contre ba volontaire ou ezali demande ya tata mokonzi ya boli. Et tozali ko senga na ba surveillant nyonso sika bazali bayebaka ete lundi
esengeli tozalaka na ntintani devant tata mokonzi ya boye, tozala na volonté puis tozala na détermination mpona kosepelisa nzambe na biso.